Mbote Bandeko Balandi à www.bonganamedia.com. Merci d'abonner nous surtout au besoin de s'abonner massivement. Besoin de BLP, besoin de s'abonner gratuitement à la chaîne Abisso. Merci d'abato, besoin de continuer à faire Abisso toujours confiance. Neto Sarabino, nous sommes une chaîne YouTube, nous sommes une chaîne où tu l'ingras toujours pour informer Bino, pour former Bino, pour divertir Bino. Car dans le cadre il y a information, bon moi qui bon to kufela ki bo moko il y a artiste sur monene pour mikolo to kufela kaka artiste to éviter ni ni ça la bongo tout bon ça il y a pas longtemps il y a cela des jours notre grand frère notre artiste notre vieux notre papa notre ami Dadi di Kambala Misibio a belagi pendant un long moment maman il va aider na mbongo pour la maladie. Qui est dans l'hôpital, va opérer, mais hélas, à Kofi Bon à la salle d'opération, ici, il y a soi-disant et dérangé, mais à Kofi. Lobby le sous tout le monde ici, moi, il y a un chroniqueur, il y a Evelyne Camo Lopez, donc rythme, il continue à la TV, il y a un éducateur de la masse, bazokufa, mais toujours pourquoi? Mais quand c'est plus toujours battu, mais ça battu oyo bazana misumi balé. Et ça battu oyo ba monara déjà de loin na yango to menga ko yeba ko tuna bazokufa ndenge ni est-ce que le mozo bata masima et le bongo ezana sima baliwa na bango ndete ko kuluka boko muto amonaka makabo bisto mona raté. Muto azabona 3e œil 3e misu yeba bengi na kombo ya maître Simplice 3 fois par temps clair d'être PC Mbote. Mbote papa. Ouais, Mbote. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu. On a la commission maître au la 3e yo aux maître par la grâce de Dieu. Bienvenue yo pour vivre la grâce en Zambika. Kayim da sali biso. Yim da sali ndoka sali nganga sali yo sali jouer sali musicien biso tout. To croya kana ye. Ya sali pe Satan. Yende maître ya ba maître nuance tout ça ba maître mais tout ça pe na maître azali corona biso ye wana nzambe yemen on sait que ceux qui ont un problème ou to qui prend la bino to que maman papa pasteur pour baronde bazala connexion direct na nzambe kasi ba pasteur muso bazoko bata na sima bible azani magicien zo sala miracle na magie mazoko sa na biblique verset biblique o atie le boko bo bible non yango biso to bible na bimisa identité na ngano mana zana nga magicien na zana ndoki doki na nga zana ngote ya kolia bato ya ko défendre contre le mal donc comme si na kala ba chef coutumier ba chef de famille zo kinga la famille biso za bongo kindoki moko bona défendre nga mabe na zona kindoki te na lia ka bato ona za kindoki ya buzoba mundela bimisa kindoki na moya sali mutu ka sali avion sali chombo to binga ngano za kindoki voilà. Pour l'année qui envoyé qui nous lié à nos cabates ou soit pasteur pour biso Mbappé va passer na temple pour PC ba kambo ba démonstration ba bikam aussi azoko sa kona sima bible péché wana sinzambe mama ko losuko zo bata zo skoki ba tumbo na sima komba nzambe menga na bimisi identité na zanga magicien na banga kaye pour y pas permettre à nyo so simba na ko sala loko mongo y pas permettre simba te ko simba te voilà donc yo ozano ndoki mais ndoka sala malamu. Donc est-ce que Ndoki peut ils ont à côté malade à côté mabé na comprendre bien mundele suko azanani azandoki taka mwana tamuso ya 12 pa ko sala téléphone to bengani ezaki ndoki mutazana poto eloko pe bozoyo kana ezaki ndoki yango le pinga pe ndoki nanga na bimisa ngona maladi mutazobela maladi mongo imona na kateza spiritualité na traitement spiritualité na physiquement pe na yebi nzete na yebi likasa ponga na za mukongo na za mona ba kongo na banda makamnanga na banzete ya bukoko eza do na biso ya famille na kindo lukango eza do familia papa nanga pesi nga pouvoir na commencer ça to banzete na yeko sa ba recherche nanga ya magie po to kuta na maladi muso eza spiritualité nyati ba dadi wana mona za spiritualité baki na physiquement bobo ko kiango te tu vois siko bazala ki na misu kaka ya miba le faut kota na ba 3e eboyi ba maladi uchi wa bo sala bo yango na to yekula spiritualité un docteur faut ba spiritualité pour na traiter maman mongo na kalambasu o chele kisi bona butu alali ba puku ba lekisi nyonso na tongo balongo ba kisi za sote wana siko za spiritualité siko soza mayete puku na tamusu mutu yo ko mona ka bo non puku ko lia kisi voilà donc ce na comprendre bien lobby malaya ya des ma spiritualité ba ke o peut savoir docteur oyo amego ko traitement au niveau physique et simbité na yo so ba ki pa na yo mais le to benga to mo ya dadi wana to mo dadi ki tambala monsieur bio to mo na viso ba ki pa na
Ouais, soki nzamba permettra ki soki zaki destin nzamba kufa bunga kufa so nzambe za liwa ya yete nganga bika po bato bele na traiter ka bato bazana ba pote ba sida kindoki ba AVC ba poison na traiter bango bongo wana so bayaka nona leka bungo mona pe leka silence derrière rétabli boye bitena na sala ngo mais ok mutu muko sala ngo nazanga muke muku seta muso mona nga muke mais na kati na za munene na kati yo za mutu munene bon ndenge ozo mona ya de kufi bongo malade abelaki yo etaki nganga etaki magicien etaki ndoki orobiksi na ndenge ni bilo no sala ko pesa makasa opuyaka osala ndenge ni po biksi mutu malade ndenge wana na ko consulter ba koko na nga ba pesa nga mayele na ko zongo pe na limu songo malade ngo ndenge to limu saka bazemi mutu so linga bota tezeme limu na ko zo pe libanga o limu e komita muselo ko musu ndenge ngalo zui malade no sala prière o ibse mela pe limu nako expliquer pe uchi wa pe mutu asali ki boy meto boy ko lobata OPTV bo lo ba épreuve za de mystique za na épreuve te faut son de famille luka kinga wala sa me biso to za ba famille ete na ke kota makamona lobika mo ndambo ba comprendre malade bosi takana mutu te bo nako yipsa bino malade na ko kokango nako bo neti dadi so ba biya ke na konfort msangana ni eloko te nako soutenir nako traiter pona muza musala ngana ye ko les devoir na nga do mayelo ko kufa na faut bimisango oyo ye ko la voilà. Neti lelo to bungsi na moko su ya ba journaliste na biso kuna kombo ya Evelyn Kamo Lopez ye ba bogela ki mbasu mbasu kuna partie organe végétal na ye ba bogela mbasu arumi na malade wana ti meme na kufa mbasu bongo ye po o traiter ngo mbasu kutu wana makambo na beta ngo liyanji yango ngana bandeli magie na bandina na traitement donc monde tezo comme na 20e siècle au 2021 makambo ebele o ebata mezo mona na to komona ba pasteur ba kotambola maboma mitaka la bato ba kokufa ba o batambola mabe 20e siècle o même kimbango alobango na kozunga so monde bikamu songo to ke na kalamingi na 2021 le 21 na 21 boko mona makambo ko salama na 21e siècle donc il faut que to yeba kotambola ngana yebi ndenge ngana tambo na okota na siècle ozoya na okota ngopona za signa yekola musana ngana yibaka te na bumaka te na sala magie na nga pour défendre contre le manga sala magie ya makila te o ko ya mettre na zambo so obuma mutu na ko buma te o yepo luki no kisi no ya mbongo na opeso kisa mbongo luki pour te moni magie na ko peso makamnyo na ko peso mais contre na ngeza ko buma mutu te jamais mo pe na bible apeki sa Abraham anga pesa mbeka ya mwana epse no tika mwana na pembeni zwa meme atumba meme bingo pe biso pe na zape mwalimu na zape na to gorjaka bataba ba meme ba ngombe voilà yango na sacrifice na ngami na sacrifice makila te le sacrifice makila te so muté pa na yo aina maladie aina besoin za mbongo aina besoin au PC so be succès condition makaza rani condition za ko sombo ba condition na to soki za makamba grave to gorje ngombe ufuti ba droit na yo ya tempe ufuti ba droit na ngai to somi ba biloko msala mais ya malade za ngo sala no sacrifice te po za malade na ko zombo na kepe mtina ba ko na bukilo ba nsete tout o malade moko vuma za kaya grave na zunga kamboka na koti mboka na zongi vide na ngo tantan bengo 3 fois pas tant clair pour ani comme on a 3 fois pentacle bon comme on a 3 fois pentacle na travailler pe na moko na biso Sonia Chom que donner réponse un peu azaki maître spiritualité ngazaki na ba Congo ai abisanga petit to comme travail à machinga kilim te yisanga boy na komina kin to no travailler wana benge maître Sony 3e succès tito travail mon mayelo ngana zana ngwalo leki na ngelo ko zata na uchika na achikilo kombo na nga ba komo benga maître simplice 3e succès ba mi sendenga ba yemba kanga ba boka kanga ba volume ba pesa nga 3 fois pentacle donc isaka 3 fois ndoki ya wana pentacle 3 fois ndoki 3 fois pentacle maître ozolo ba pe tellement belé na biki bato ba on a biso ba ozana besoin ba vivre une expérience na yo mais na kasi avant ba vivre expérience na yo question monsieur Zali na nga initié yo otangi Sony bien sûr otangi Sony mais obi avant Sony kutana o banenda osala ya makambo susu siko makambo ndo osala izeka na kindoki to ebe na magie na nga initié na kata monde makambo neti ya magie ya kindoki ezana do famille papa na nga za chef coutumier nga za mkongo mke muyombe mke mu villageois na za villageois pala nga chef coutumier akufi atikeli nga pouvoir la kisinga kindoki oyo ya butu okomona mutoso takyo na butu na koyeba omoni njeto la kisinga fongoli nga misu mayelo na nokola kola kona ngoti bala 2000 ne kota mizilima koti makari rose ko de ba recherche nanga tina keko kende bene na komo sala siko septa voodoo siko ya ba beninois
ba recherche na nga moko mena bima na nga na papa te iza nango don po ki sezalaka okeluka ngo seza don te pe komona okoka te obimi aventurier okomole bato mbongo fo eza na don na okotamba ta 12 personnes ngomona bato mosusu maître na bengaki maître masala ngo merci mbitalinga mbongo non tamso ale ote iza nango don te fo bakota na verification ndenge ba exmaka mutu na hôpital ba cheta maître ba yebi kana famille na bino bakoko balobo ko simba kisi to singa na to na bakoko na bino bani na ko singa ouverture bakoko na bino so bandimi na biso kaka na piso conseil luka ilonga nzambe ko luka makambo te za dona ote dans victoire to tambola nango yango mona pe na ko vivre mikolo ebele na mokili po nazo bikisa bato muso andima kita ko koma bongo mais siko ndinga komi bongo lo samba no cha koma maître njame batila pasi maître sembisa za pa muso bazwa mabota bazwa mabala ba muso bazana poto bazwa ba document bazwa ba document bazwa misala ba promotion ba grade ya misala bazwa na makambo na nga siko mutu ana bota katendenga boti lo samba ne ake église akozanga utanga kombo na nga abote lima to nene muta ye palo pena o PC pena mwana eloko na foko tuna kango yango bosala ka confusion esi yo ndenge zo nzamba ko sala yo ngana bota ka yo akangi abota kate njamba za contre te asabiso nyuso na mokili foto bota eloko sala mutu ka ya mokili amvia ka étoile ya mutu amoni oyo azuli bala bien akilukilenga ngamoko bonaka ngama bota na ye. Tu vois, ngas ko tanga ko yena nga na vérifier na comprendre que akena nga mo kanga mabotane na tindi ba esprit nga ba ke buncha ba esprit wana ba kanga mabotane so ba réussite pesi ba droit ba libérer mabotane ka yango mabotane njama pesi na fungono nga boti est nga na ko sala mwana jamais mutako sala mundele kutamika ko sala mutako ka pe matewane za ka prise nzambe donc jamais so nganga lobi na pesa mabota bana na nga mo ko kama yele o bana na uka obakanga yango ngapi na ko fungola umuso yango pesa to confusion na ko pesa kisimbi non mutamukule ko sala mutu te Maître Simplice ba bazo andao ba rozo ndenge ni pesa ni ma contact pour ba mususu ba linga bazo numéro na kakata émission boye ne to solo no ba rozo ndé temple ni za wapi au sambela ka wapi aux église aux na nini expliquer biso. Ouais, pour le moment na rose quoi temple na ngeza na Pascal na route Monkali mais temple na mso ezana ba Kongo na yaka kini ba Kongo musala ba Kongo na zongi na matadi musala kini na ye numéro na ngeza nga moko prouvé plus 243 89 62 84 875 089 62 84 875 waneza numéro na nga ya WhatsApp benga 24 sur 24 nga moko koyamba. Donc toutes les difficultés aux anango ba bezo tu aux anango kozité te tamso ke na pasteur nazo ke nazo bakisilo masumu likola masumu po yazo bata masima Bible bango mo bozo mfam songo ba pasteur bazo kuma ba riche pasteur komi mikolo komi maka commerce abandaki na mukema kuma ba véhicule akoma na ba pango bele me ba mdimine mo komsu bazo souffrir bo mona ko msu bazo ba faze bala na église mais pona ni okozana ba 100 000 na banque okozo pe mundimine na soit 10 000 $, soit 2000 ka ke ne banda commerce banda vie longwa na église mais ba veve bele bala na église na bana bango baza na place akolala te menga o nazanga passer te me makambo na sunga ngo nakina na filma na pesi bado nanga ndento yebali me ko eli problème na ko sungo so nazana ngo ponga za mettre mon côté ya mandia ko tuna sango nanga na za mettre mon na sunga quand même physiquement o ku feli na yepe na suku bakangi yo na batubele na bimisa na bakasho bakuze na ngaka to bayamba nga donc so na za difficulté na ko sunga pona yebi magie tambola kana basadaka nga za musulman faut ko sala ka sadaka même si na sala mabe na nga mais na sungi bana mo ya bofeina balie mwana na tiazo sambelo samba sengela nga bolamu panza ambe nga na kokota ta paradis te moko la suka ndoko kota paradis te beta masha paradis te poza ndoki tamsunga na za bien koleka yo yo za ndoko kota paradis ya mso sa confusion makamto nde mabe na za ngonde ni soki yo koeli maladi moko botambo le hôpital me balé mbongo na ba 50 nga na ye obiki te ye nga na sunga ko mona nga so mabe obenga nga so mutu mabe na yo ko benga nga so mutu mabe okolinga ngo tukoleka plus que ba docteur batanga mingi obate na pesa type confiance po yimu tabiki singa pele na tamboli na za bato bele na sala biloko wana chilelo neti na bapoto na ko benga pe mo na lelibu ekoya aya ngona mona kana za musala musuna ko sadina kufa na musala nanga siko na bato baza misika mboka na bato baza awa osunga bango ndenge ni kali bamda bengi na nenga musika ske bato ba o ba na biso suna poto na benga na si WhatsApp to soli atininga posinga kana inga pe na talisi bato na nga tininga identité na sali partie ya musika. Oh ebimi ba produit pour tinile ba kisi na ko yipse kota na chambre no koti ba produit ba kisi elimo ebimi pe na mbeto na yipse expliquer na comment expliquer mais la sala bo e bandela on a bien place muto bila na poto esengeli ba kisi ya bokoko tout ça yo ana king au prière wana king bloc bi na poto ko kasi
mbe yango tosalaka ezamaka démonstration nakozwa mpe libanga oyo ebongwani bino bokomona te esprit neti ta mosu esprit aye na ye azwi libanga achange bino bozala miso mbali mwa bomona ngai nazomona te eloko echange me tomona sikoyo démonstration kaka bana kino bana Congo bana libanda bana partout bandeko nyonso tu bon tongo za Bible Nouveau Testament Jonathan mega pe ko zoomer le kangwa omona ngo bien pena na omona ngo fo tawa ninga liboso beto mo ya Nouveau Testament mais na ko pas de Nouveau Testament komi donc simba oh simba beto limwe wala Nouveau Testament na Bible njemo ko nzamna le Bible apisomi apesi biso binyeso na Bible ba pisomi susu yebike na Bible so tanga ngo pe makambo simbi nyonso za na Bible même magie za na Bible ngati mutana ye nango na ko kutango esi ngamu na yaki na magie yo peut-être yo kutango na Bible binjama le nyonso na pesi bino na Bible sukuma yele no ba recherche na yo masa pesa ngana 200 francs tout le monde 200 francs 200 francs oh siko tala siko na che 200 ate 200 francs bon mona siko to yeba ni le na kati esprit akoyana ye botala totala biso surtout Jonathan. Je conjure obtenir la chance par la force de ce supérieur qui me désire toutes mes volontés. Je n'ai jamais été différent, moi, mon système de votre poche à laboratoire, mais je demandais si vous avez des choses. Timbra canarade, esprit tous monstres, que gramette, matra, kabala balanich, Indou Sankar, Kabessa Chantal, le 4 étoiles 1990, à le cimetière de Kimbaché, le numéro 003 324, c'est l'esprit qui a parcouru 3 secondes par seconde. Si tu peux, docteur Gilles Oscar, madame Jacqueline, du pardon, c'est l'archange, venez Chibido. Ce qu'on a le binding na zabo, bah esprit à répondre à échanger que m'a dit ça te. Yo ce qu'on dingo le bio sambela, nzamba yo kola. Yo putanga piano luba, nzamba yo sanga soni ebi magara descend. Ah. Oh, ponga yebi na singe to. Otanzambe na ngane preuve. Kasi ngana singe déjà ponga nzambe ayokelinga. Tanzambe ya Jonathan ane preuve la boyi waka. Yo oboyi. Maintenant na za singe nzambe a permettre ngo luba ke na limite total. Ce qu'on nzamba zo kisosoni. Ngako dans des ça était ebalo ebonga ndé. Jonathan kokata image te tanga pena ba mona. Bon voilà bakati image te. Exemple na précieux yango. Est-ce que vous 200 francs na kata pentacle na yo ekomi $20. Bakati image te ata bon ça na commenter biso ba nosi. Omoni exemple ce qu'on appelle so omoni ce que loko na sali wana espoir limusango ta muso za yibi ka $20 na poche na poche amlikenja ta muso awa. So ndingo pe na ko sala esprit na bi zo biloko za limusango ke tikongo kuna eza facilité. Po déjà a limusi de sa chanzango. C'est que pona ni natinda mutu na poto par seconde komaka. Même pas même 5 minutes, mon 1 minute déjà il compte Paris. Esprit n'a comme déjà Paris. Pour attendre 3600 km par seconde. Par seconde, moi déjà 3600 km. Bon, tu changes en pe, tu liango. Tu m'as changé na frana bombe la kisafan. Benga mutu m'as changé na place. Maître, excusez ko changer son bongo pe na total ba so ki ba. Zo ba mutu okende, a ko changer. A changer son bongo ke a changer $10 hein. Et so $10 en francs, pour biso linga $10. $10 en francs, $10 en dollars. Maître, ils ont comme moi. Tu as dit 200 francs à pentacle. Jonathan 4 images bah moni bon il a 4 200 francs comme $20. Kasi yango eloko na ina lo ba démonstration eza na musala te ba confirmer mutu na musala. Po ba musu azala kaneti yo ko ya mettre pesa ngama démonstration na misaka bambongo na ngale okomo misa ba ngo mono danser mo yibo sala musala te. Ozomona yango eloko ezaka fozo ata otanga. Neti ngana zongo na famille pe na kena ba centre ba margarine tangi na kena bene na tangi nazo comprendre déjà ni na ko sala muto yena kana ye déjà na koti na ngana labo te na yebi déjà so ba msusu ba yaka bezana ngo donte mettre pesa nga boko wana na koti ko pour te mono ko misa mbongo so mutu suka ye pe pesa ye ko mo sala o monso yango ba aventure ba bimé belé na YouTube bazana moi numéro ne moko abimi a commencer ba monnaie danser mais ça là mutu travail ko kina yete. Donc démonstration que bon ndima ba mettre en démonstration te ndima mutu na musala chene pour au mone loko sayela nga isimba yango nde ki mettre
yo opesaka succès opesaka mabota okangola maladie obebisa témoigner magique na comme ça mutu na mbongo obelaka maladie moko bo ba multiplication mbongo obotaka te bato bazana poto ba difficulté mikando zana ba famille ba freinage ya famille makambo efongo makate na koyeba ozwaka libala te yo mobali obotaka te na koyeba opesa nga identité non na vérifier na koyeba nini ezosala bongo na yebi sope tosala ba po estima pesa so numéro na yo pour la mami bali bat bazo na biso siko ya pesa so numéro no pour on va besoin contacter pour et le rosali ngamo na monongo na bat ba ota na biso ba monongo. Ouais, numéro na ngeza na WhatsApp plus 243 89 62 84 875 89 62 84 875 on les a numéro na 24 24 okobenga nga kozwanga moko kozite te bato bazotala nga ozana ba difficulté meka bachaka point na via mutu te komona nga moketa musubu non meka nanu okonvoa msono ngati na usenga nonga mbongo te to bana na musala osombi biloko na musala so moni musala simbo kani selinga a maître na moni musala no simbi so eloko na chilo na maswati zwa boy donc yango nga na mona nga na sufra na ngate neti kamno na somba kate o eloko neti lamba na zana ba client nga o na marka na vie chile lo basutana nga batindela maître to moni muda en échange ba auto changer mbongo ba pesi $10 en francs $10 en dollars. Jonathan $10 en francs, $10 en dollars. Donc, exemple, là, mon à solo. Et à mon le coûté au maître, bimisi na ta porte-monnaie naie. Après, si numéro naie, wana, bah, oh, bah, ça n'a pas contacté parce que, nga la money. TV za, radio TV za makamouya. Poisson na poisson. Donc, nous, c'est bien à poisson. Bon, quand tu mettre le numéro, on a fait si sur WhatsApp naie. Oh, ça a problème, il y a Kubota. On a un problème sur la maladie de sida, on a un problème sur la maladie de cancer, on a un problème sur la kuna na poto mettre yo. On a besoin mbongo de monsieur Salemi awa yo kuno monika makambo. Donc bisto monia to teki 200 francs na kata pentacle mais et bimi $20. Alors bazane ndoki ane magicien, gade mutakisi mais ye côté malam, ya bo marabatuté. Mais pas si carandé, tout le monde a besoin de koufa mikolo et belé mettre tous les membres dans les cambango, besoin de koufa et belé. Bino ne ba magicien, bino ba tabakisi, bino ba ndogni bouli a batuana. Tale bela ba comédien, ba yare pa na bino ba kisa succès, ba yare pa na bino ba kisi ya mbongo, ba yare pa na bino ba kisi ya kufuluka. Mais na sima bouli bango. Non, ba msusu na bazoko fa tamso atambola bien tamso ko tapi na tamble mu mutazane mayele te. Mon biso ba magicien, yo mu client va ko na msho ti na mutu. Faut na bagage na ya musala. Bo ko na mutu na tambe de gars ye oyebo ko défendre te. Olela na menga na ko défendre client na ko banga mo yo bi manga mo na sibig na ngai. Non, les loko pe na lo biso to tambola bien te kimbango pa lo bango 21e siècle to sokota na 2021 makambo ko sama yango moni makambo ko mi na poasa. Neti kindo ki majibu e banda ezalaki ko bomba mo mais toi to komusala ngo na ba TV au monde pe magicien propre na kalizaki magicien azota balingwa la salle tout le monde makambo zo changer bongo pe 20e siècle o atambola ki mabe o batu musu bazoko fata musu asala ki mutu moko mabe siko retour na yezongelier donc bazama ndenge bazotambola ngandenga batu na ngatu ba client na ngatu ba mission o pe ba yapa na ngati lelo baza bazana ba succès bazana mabete babuta kama kamnyoso baza ba jouer batu belé baza. Donc on a pas na bango na yebite ni zo sala bango bon tamu suma masumu na bango ekomi bele moto na ba passer bango bima na ba TV boy trop ko de ko batama so yeba ke uzano magicien uzano moto bimisa identité ke bima dama e bimisa identité pasteur donc ozo ko ke batumbo na sima komba nzambe o ingana bala Yesu non bimisa identité na yo ngana bimisa identité na ngaponga pe na ko sala l'église na comme professeur bato na ko sala ka succès mais ce qu'on a beau na ngalisumu na bimisi identité yo pe ozana na soki na don soki pe na nini oyo be mona ba e ya lobby ozana don wana na ko mona oyo ko ya lobby te soki muntu aye atalisinga ka kama etre nga boy nazo comprendre ba fininga na opesi nga adresse na kena vérifier na bengi ban set na ba set na ma ko yebisanga mais ndenge ba fani bona na bengi na ngati ba yebisanga jo esala ma lobby te fona consulter bango zo mona ke consulter bango donc kena boyina ko sabatu na ko no balobaka oyo ye bina ko kena consulter na sombi bougie na sombi ba droit na bango ba koko ba ye po bango ba za esprit ba kufa ndenge esprit na beli awa bibel bango ba ko kende ba vérifier likambo za kuna izaki ne ba ko pesa nga mettre message za bonga pe na transmettre message na client na bongo maître to komi na suka ya émission na biso to benga ki po to benga pe ko clairci ba tu ba yeba ndenge nini makambo zoleka na Kinshasa ndenge nini bato bazokufa sans ke bakutana bato bakoki kobikisa bango donc bato bayoki message na yo loba suko ko loba o peut-être tout na mode tout noté message no lancer na bato o bazola na minute message nga zo lancer
bato bozolandaka biso na boti boyebaka kotide bamaître ebele bakomi tro ya baventure surtout bakinois bazobebisa biso mponga nauti bakongo naza muyombe papa na mama bakongo naza village na ye na kini nalakisa mosala nanga mpo tosala ngo na baprovince tobatami naye kobimisa nga identité nanga donc boyebaka bamaître kobenga boyebaka maître kotindela mpe mbongo asali mosafu botidiaka nanu yo moko na ozwi limero maître ofai na nzambe nzela nazokende ese eza bien nzambe akolakisa osi eza mabe alobi tika so eza bien yango na biso baklient nzambe alakisa tosala donc baoyo baza na baprobosité te bocontacte oyo babukana baudaya donc soki oza na likambo difficulté tobenga na limero na nga na er nyonso na koyamba yo nazalaka maître moko simple ndenge komona nga eza simplice la simplicité na kotokosolola tokoyeba korejoindre baproblème wana na suki na nga nasalue kaka ye moko nzambe place aza basalame na ye na trole na ye esili nango au maître kiso comme ça saluer nzambe aza aza mokonzi aza roi au moins basoda ne bakengenge baange Gabriel baange Michael baange Raphaël baza basoda ti baange de la mort tala siko ange de la mort aza ange azalaka pa nzambe me abomaka bato mpo nani eza droit na ye me moto afandaka na nzambe tala na moto alalaka na nzambe me nzambe atinde kende zwi nango bomo ya moto wana akufa ye mpe akiti abomi azwi ami na yo siko eza droit na ye. Tu vois. Et là, on me soutient. Ange de la mort, ange à Satan, ange de la mort, il y a pas boumi, à ça, tu peux accéder à koufi, poison, âme, ce qu'on a fait, mais là, la canne zambé. Bon, il y a une émission comme il y a aussi cette émission, mais là, au Moko, normalement, autant rose quoi, maïkari, musulman. Fumu gimbang ozo salisa bokoko na biso na oya ya mindele poto na kopona ngote eza na vie na makambo na biso mystique suka te zamaka ebale muto toka na quantité na ye to table bongo pona ba recherche net di domaine nga eza bukoko na bandana bukoko na ye na Islam na ye na ona sala mikolo ba buda ba beninois bene ba beninois biloko na to keno tanga ngopoto yeba mayele moko nazibaka na tangi kuna nazolanga biloko na bango te na tangi na comprendre mayele na bango na kuna pe na tangi na comprendre po esungaka nga na ba oseku moko na katani na kota la science moko na na Islam net Islam ezaka ba sekuru na nga na kotanga na gani dangereux na moni retour moko na bengi ba être o ba jine Islam ba musulman bazolanda na bengi ba jine halal na tangi soir na tangi surati moko même ikela se défendre ngo po ba kokima na surati na ba kimi ba tikinga ba recherche kana ti bonazaka na recherche makambo na biso esuka to o muta bengi grand maître non oziyo za grand maître metango so mona muta boya akwesio David akwesa gulati bandima te foka ba recherche ka. Merci maître Simplice 3 fois pentacle tozaki na yo merci na nous répondre na biso merci na de muso sali mbongo ti sur limwete bokaza mbongo limwe donné to ke le boye kala Jonathan to futa transport express na biso ezongisi biso kitoko to kotipe un bon restaurant to lié pena kitoko na mbongo yango et puis to tena ko crédit to tena ko méga bo hôtel na bongo émission oyo mbongo yango nga na zui bino boza wapi. Merci Jonathan Bongani na sima caméra merci na ba dosto ba ndi biso bo continuer ko s'abonner bongo et puis mituna et ezala bien mettre pesi ba numéro na ya pesi numéro na oya Monique azana mituna azana makambo susu na sa aller contacter journaliste ko benga ngana ko zunga deuxième émission bo mona pe deuxième démonstration même na temple boko mona ba passer ba bimisa ba ngolo na ko bimisa ngo ba nguma ko bima pe na nzoto na yo pe journal bendi bongolo bimi bo pesa biso rendez-vous bo pesa ya ko yebisa ngana ko leka susu. Merci et ezala bien bo benga pour tous les gars pour la deuxième fois. Bye.